So tali pena ilongolo ye face à la 50-50. À face à la 50 Hutu 50 Tutsi. Mais on dirait aza atenama mini kota ba Hutu pour un génocidaire. Dans aza na za recherche ku ne pas na bon Rwanda. Par le but que moi na mbongo na biso to na ko madera wana. Yo so yoka madera na Congo. Nalandaki émission particulièrement il y a MJ30. Ouais, le bail peut makambo concernant Cindy les cœurs ou azapé moko ya latino. Ah to lo makambo sérieux. Ko poser ba question ba actrice porno té. Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Ma force a été relevée. Donc un grand merci à Franklin Bissilou, mon papouche Gilles Mouanamputu. Il y a Huguette Kamazi, je te salue. Voilà, donc je suis maman amie, donc Elésé Batebele. Beta concert en Afrique du Sud. Mais il s'est fait que les cas qui sont dans mon émission où tu as marqué non, Kofi a toujours Kofi Olomide, tout ça. Parce que Kofi Olomide. Parce qu'il y a les quatre accords. Parce qu'il y a l'artiste de la décennie, le seul. Afrique mobimba bana musique et banda. Ce qui na année ni na ngona banda pa wendo kolosoi ba banda ti lelo. Mutu moko azwa trophée décennie na Congo, azate na Afrique, azate. Mutu azwa 4 trophées na soirée moko ti lelo bana musique Afrique et banda azate. A pas Kofi Olomide. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ezala raye. Et sans Kofi Olomide, bino pe na internet pour exister. Parce que c'est le, je te dis, c'est le seul qui vous donne l'actualité. C'est le seul. Si mon pas azate. Bon comment oyamba na bino na binote. Oyamba oyo yamba soki Frankie oyamba jazz oyamba c'est parce que la musique le lope ekufa en général. Ekufa te. Tant que mon pas ozo exister musique ekufa te. Ce musique na bino monsieur ekufa ya mon pas ezali. Chacho ezali ekufa te ezali. Yango wana bazo ngaka ba combattre mais ba ko rappeter. Ozo comprendre. Bazo ko rappeter yango nazo loba ne bout. Ozo loba ne to kende mamoko doit au but to to kende mulai. To loba na mona moi swana rwandaise wana. Oh oui. Nazo loba na bato ba talanga bino ba combattant banda bo banda. Oh Congo infiltré, Congo eza occupé. Bino moko na ta combat na bino kuna boza occupé. Bino moko na ta combat na bino boza infiltré. Je salue ba combattants en Angleterre. Je salue certains combattants intelligents, réfléchis. Il y a France, il y a Belgique. Mais il y a extrémistes, il y a idiots, il y a illettrés. Bango penza, je crois qu'il faut coup sur coup pour na bango. Na lobby, ma fout un nini basa banani. Basa banani de bango de bango na finga batu bango finga bango te. De ngana fingi bango te na lobby o bango basa ma yelo o landa ba déclaration na bango. Ba oba kitara pa na terrain ba vrai combattant ba kitara na terrain pena oba gena ko empêcher makambo ozora ba déclaration na bango lelo ndenge ba changer parce que ba comprendre que non mbongo na biso il faut kende liboso trop continuer comme na retourniquer te omoni mais ba o wana oya ba bizengi wana oya ba zo ba ko madera wana bango ne batu baza zo se permettre kozora ba caméra ba finga nazo ko informer bango que moi na moi c'est une rwandaise, c'est une génocidaire. Moi, maman loi ça asa génocidaire. Oso comprendre. Ayen na Congo na 94, tant génocide de salami na Rwanda, asa Hutu rwandaise. Bango ne basala génocide na Rwanda kuna. Ayen na comportement na ya ba sanguinaire, ayen na comportement na ya ba criminel, ayen na comportement na ya batu moko baza c'est-à-dire comportement ya bango ya ba rwandais ne azu aye na ngona na milieu ya ba congolais et certains congolais oyo baza pe mayele mingi certains combattants ba mayele mingi trop te bazo ko appuyer ba lobi que moi na mbongo na biso to na ko madera wana yo so yoka madera na Congo ya lobi comme on eza puissance ya ngona na lobby na yo ke yo so yoka ko madera na Congo yo eba yesa na faye madera oyo yebi tala elonge mwana mwa sona bioko mwa te banzela linu na ye o mona ngo ba genre ya ba bizima kara ba genre ya banani ba James Kabarebe de so tali morphologie na elongi na ye so tali pena elongi ye face à la 50-50 à face à la 50 Hutu 50 Tutsi
Mais on dirait aza akenama mini kota ba utu pour a génocidaire. Dans aza na recherche qu'on n'est pas na Rwanda. Yango a s'infiltrer na milieu ba congolais, ami comme ça congolaise, pour ba bossa na mamla ba sa na Rwanda kuna ba génocidaire. Mama loasa. Zonga et pas na bio na Rwanda, kene ko répondre na génocide na bino osala kuna. Makamba ba congolais est alioté. Makamba ba congolais est alioté. Tika ba congolais na makambu na bango. Tika ba congolais va régler makambo bango entre bango. Yo kokota makambo ba congolais te na niveau ni kofinga mama ami yé na libota na bana ba nine famille bango ya famille. Yé famille bango ya famille. Yé na kombo ni famille na bango. Voilà pas lelo ba na famille. So yo famille famille à Gwepa. Au moins maman Kofi Olomide. Au moins maman Rifine à Gwepa. Maman Rifa na Londres. Au moins maman Robert à Gwepa tout roba. Omoni ba moko ba ndeko no sa mopao omoni bana na bango ba boti omoni ba koko ya mama ami omoni ba oncle Rese Olomide omoni ye ana famille famille ezanga kombo voilà omoni c'est une génocidaire na on ba bino de mona moi sona aza rwandais botale bien akosa bino ba faux de terre wana ochana te botala nini péri quoi na ochana ce qui plante ce péri quoi voilà Ronsa Roma et là au katanga ité ouais ce que otali plante ne wana o comprendre que ba fille pe na biso ba congolaise ba ko ocha plante ninga ya ocha wana te apparemment on a la canne makasi naza na kanda quand je dis que non je suis maman ami donc ça veut dire que ninga finga ki maman ami afinga ki nde biso donc bo finga ne bo message na bino ko finga biso bo finga na bino on s'en fout bo finga na bino on s'en fout. Parce que bino bo finga to bino biso binoté. Bo bino bo finga bo commentaire bo finga, je vous connais même pas. Je vous connais même pas. Bino ne mutu bo yebinga bo zu tanga ko tala nga pe bo zo tambo konga bo finga. Mais je crois que ce boza batu bo réfléchir, bo interpeller moi na moi souana. Nga ko finga maman na été, je ne sais pas ce qui maman na azana na envie. Nga ko finga maman na été omoni. Mais je vous dis tout simplement que bo yeba que moi na moi souana aza rwandaise. C'est une génocidaire rwandaise. C'est une génocidaire rwandaise. Nengazana aza recherché kuna pas na bango. Aza recherché pas na bango. Ngai na notamment na bino. Tokene na ambassade ya Rwanda. Tokene na ambassade ya Rwanda bazwa mutu na bango soki ba yeba pas sa vandité. Aza na Belgique. Bazwa génocidaire na bango, baz clipper kanae. Ba muna biso ba congolais à côté yango te po etaliété. Voilà, on s'en donc na yebisi yo mama loasa. Yo mama loasa na yebisi yo qui peut makamla bino ya Rwanda. Qui peut makamla bino ya ba Rwanda, kuna bino na Rwanda bona ba artiste ni. Yebisa biso na Rwanda bona ba artiste ni. Botala bien, botape na mona mwaso na bien penza. Biso peut banzela minute. Yo bosa nzela minute. Mais tala yo bien, tala ya mama loasa au mona pena ki ya ye ana ya ba format ya bizima kara de so tali pena bien ozomona pena que non amuta kuna emo so tali o mona le roi moi sa Paul emo mona le roi moi sa Paul Kagame ka po ye atie ba choko atie ba fond de teint wana on comprend que je ne sais même pas pourquoi tirer. Non. Je ne sais même pas pourquoi tirer. Parce qu'on parle sérieux. Voilà. Au moni, qu'au fin à maman à 85 ans. Là, tout le monde n'était pas d'accord. C'est criminel. Au moni, c'est criminel. Au mona. Allez, na oyo bazo ko kotela ye, oyo bazo ko encourager. Non, c'est parce que babi bazo lité ceux qui comptent. Lit ya nini ba lita de ya nini. Lit yango bango ba lita de ya basala nini. Na lutte na bango ba misusu o ba so Kofi Olomide le baki même les musiciens bi a pour ba lutte eza normal lutte o eza noble on appuie. Voilà. Bande on a biso ne faisons pas la d'amalgame. Ezala ba combattant o ba sali comment moko ya bien o lelo et conscientisa. Vous comprenez? Oui, et conscientisa. Et je continue à dire que je félicite les combattants beaucoup plus à Londres. Il y a les États-Unis, il y a Canada. Une grande partie des combattants en France, né en Belgique. Mais nous avons beaucoup plus d'extrémistes. Parce que les combattants sont les ratés. Les opérateurs sont les ratés. Les au monde azoloba et tout mais oya bazo bande bango ndi bafingaka. Ozo comprendre. Ya mayele wana obela babundaka bafingaka te.
bafingaka te et combat yango siko ntango bazwi bakodisi biloko lokola bakoko madera wana. Comment est-ce que bien bolinga combat bango bazongo so sérieux? Un truc comme Coco Madera, une poufiance, une connasse, une idiote, mon na monaté. Omoni, on a na monaté. Et heureusement, Dieu merci que Aza n'est pas congolaise, Ana rwandaise. Je répète que Aza ou tout rwandaise génocidaire. Voilà. Aza la génocide qu'on a Rwanda, moi, soana. Vous comprenez? Aéro s'est infiltré dans le milieu congolais. Aéro s'est infiltré dans le milieu congolais. Na loba qui n'est déjà que notre kokene na ye jusqu'à son dernier souffle. Yendem to lemba biso trop kene jusqu'à son dernier souffle. On comprend? Eh, yo na ofinga maman ami on abota songa mbeli. On abota les grands mopa ko felo mide. On ayemba ba diva, ayemba ba phaser. Ayemba ba SOS, ayemba ba sans anesthésie. Abeta ba album le roi ba loi, abeta ba V12, abeta nini efrakata, abeta attentat. Oya abeta ba album o esala mokili. O ba président ba vanda raboye avant na télévision totale, ça c'est Koffi Olomide. Yena ngo yebi. À part na milieu ba combattant. Na ngo yebi. Même na milieu ba combattant belé ba benginga. Ba combattant belé ba benginga, est-ce que biso beto comprendre moi son na bimelo. On la connaît même pas. On ne sait même pas d'où elle vient. C'est-à-dire elle a un moment où un vrai Congolais, un vrai combattant, une solution et zouama pour la musique, pour entre les Congolais, il faut se réconcilier. Tant un vrai combattant, il faut procéder pour que tu trouves terrain d'entente. Allez. Kimpoa quoi mama loi sawana ayeko bima abano finga mama ami. Ah non, finga maman ami. C'est vraiment inacceptable. Voilà. C'est inacceptable. Nenga zawana na lobaki yenda kolemba biso parce que kenaye jusqu'au bout. Voilà. Bon, kenaye jusqu'au bout, on me signale de Jacques Togena biso lentement sûrement vers la fin. Clin d'œil spécial à toi Malolo, Loris la congolaise, femme avec un grand cœur. Et je pense à toi encore une fois de plus Malik Arafat Malik. Mais sinon Ronsa Ngoma Togena biso na chité. Nalanda qui émission particulièrement, il y a MJ30. Ouais, le bail peut concernant Cindy les cœurs, ouais, zappé Moko ya latino. C'est comme si Koffi Olomide a Kangara trop Cindy. Cindy ne fonctionne pas comme tous les artistes. À s'expliquer qui Cindy n'a pas de Instagram, ma page Facebook. Né to bon abonnement sur YouTube et tout. C'est une question dans côté. Voilà. Ah tolo marambo sérieux. Ko poser ba question ba actrice à porno té. Tolo marambo sérieux, tolo bela makambo sérieux. Non, na lobby na yo clairement entre excusez-moi. Ko poser ba question ba artiste porno ya porno. Là tu dis mais j'ai 30 artistes à porno ou comment? Natangi kombo mutu té na lobby que non ko poser ngai ba question sur ba actrice et ba fils wana bazana ba Instagram, bazana ba WhatsApp, bazana ba Facebook, bazana suki na nyonso, bana nyonso. Yebisa nani ba betu wapi? Ba betu basali nini? Alors mutamda sa musane oui, na lobby oui. Il y a le besoin de défendre parce que na lobby oui. Cindy le cœur honorable Cindy le cœur. Akoyi pe kozala ndenge moko na bangote. Parce que honorable Cindy le cœur fait de la musique, bango ou yé a aussi la porno. Donc on a posé une question na été pardon. Nga na lobela marambo rwandais wana oya mwana mwasi wana mama loasa. Nga yende nga na lobela. Ozo comprendre ba vie na ngebele ba benga yi. Vie na Jacques Mbosso dans la Suisse. A benga ki ngai mama tété. Yo te ebisa que non osali bien parce que ndenge zawana il faut pena ko éduquer batwana. Merci beaucoup maman Thérèse Ngoma rappé au monde nga. Maman Thérèse Ngoma moi aussi vient ngai papa Jacques Mbosso na Suisse. Ba vie le quoi ba be maziku ba benga ngata batalaki émission mona salaki. Je salue d'ailleurs vient ngai ba be maziku parce que lobby ya ki Messi ya 40e jour ya loué maman na ya kina bazaki na ba fidèle kinata copie bazalaki kuna ba vie na ni Rodolphe Tumba bazalaki ba vie Hervé Nsele bazalaki ba te belé ba benga ba jugement Mampinda que je salue d'ailleurs. To solo ne parce que tiba 1h du matin. Jugement Mampinda que je salue azana nini na Paris. Ba vie le quoi ba Bax Mboussa et souvenir de Paris. Abenga inga est que non mais en tout cas comment bien boko tira mona moi so boye
a manqué maman ami respect maman oyo a pensé biso fierté biso ba congolais a botana biso mwana non seulement mayele mais oyo asali d'exploit na musique congolaise oyo musicien moko te asala bana musique ya Congo banda omoni. Je le salue d'ailleurs, vient dans Bax Mboussa les souvenirs de Paris. Je le salue. Banani Angelou Central. Angelou Central mais vous les Congolais, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Chez nous ici, il y a un combattant qui avait tenté d'insulter la maman de Paul Biya. Mais combattant, ça même pas un jour, maîtriser un balamon à Camerounais. Voilà pour que pro ou contre Biya ou anti Biya. Condamné qui passe au finga maman et Paul Biya. Je te salue. Angelou Central, je salue aussi Peter Lunga. Je les salue. Quelles sont les précautions? Je salue aussi mon frère Hercule Sarkozy, papa na Diego. Neronanga Hercule Sarkozy, papa na Diego. Abota mwana leke na kitoko. Nous sommes dans ndaku moko na mwasi na été. Tamsanga loba mais est-ce que moi no penanga na botaye pour moi na l'équipe papa na maman na kitoko na niveau moko. Vraiment bon dimanche à toi. Mon frère Hercule Sarkozy, papa na Diego, na Paris. Voilà. En tout cas... presque na souka. On s'en remarque quelles sont les précautions ou soit méthode Nino Bino Bozu par rapport il y a une situation où est affecté vraiment à la personne, il y a Kofi Olomide et puis Latino Mobimba parce que Kofi Ngamami et les Ebatebele et puis il y a un mot de la fin pour que tout se sépare. Non, moi je crois même, moi je pense même que au lieu de contrôle Yambabiso, Bino P entre Bino animateur on internet parce que n'importe animateur internet. Moi je suis journaliste de profession. Et non seulement internet. D'accord. Napoto combattant ça la marche. Combattant ça la marche pour protester contre résidu le roi maman loi ça oyo. Contre résidu le roi maman loi ça. Koti combat na bango bayaka na injure moko oyo est inacceptable ba combattre ba ça la marche na poto en tout cas félicitations na bino bandeko na biso ba combattre ils rendé bongo bato au moins on salir combat na bino il faut vraiment côté les la bango et en plus tout le terrain d'entente pour que makambo oyo vraiment makambo oyo et si là makambo oyo vraiment il faut ici là et vraiment au plus vite possible. Voilà. Au plus vite possible il faut ici là. Okay. Donc c'est tout ce que je peux dire, mais bon, retenez que Maman Loasa a congolaise, a rwandaise, a génocidaire rwandaise. Qui m'a génocide, qui m'a pas cassé la Rwanda, on a génocide. Par contre, quand on a opération turquoise, et contre le Rwandais, déplace il y a un infiltré qui est en Mabiso. Donc je crois qu'on a eu Maman Loasa, ma Mabiso, quand on lui sauté. Quand on a biso te maman mi a muninga na ote a muninga ya maman na bino te a muninga aza donc na famille na bino maman mi aza muninga na bino te a muninga na bino te donc respect na maman wana respect na maman wana donc voilà on a koloba yango wana et on a koloba yango wana parce que si pe ba ndeko pe mo pa ba loba loba ba tora ba maman rifa ba tora ba tutu roba so loba loba moi ça a okima poto yemo Aoki ma poto e moko. Mais maman il faut tout roba bolobate. Bolobate o ba oncle rese même au pas roloba suma rambote. Botiki la biso moko ne sikoyo to s'en charger na étranger wana. Na étranger wana o e ko s'infiltrer na tambongo na biso comme une peste. Aza vraiment gangrène moko oyo il faut to bolongola mbangu na mbele ya nini ya parce que to comme na soka. Faut bena bolongola e pena na au plus vite que possible. Au plus vite que possible, les combattants, bon la gangrène wana ya génocidaire rwandaise wana ya Mama Loasa. Donc bon longola pena bon longola et voilà ce que je peux dire pour la lelo. Mais ceux qui a ça sur vidéo, nous se poyer à loba. Lobi no ya lisusu. Atoka sali tro ya lisusu lo troke na etina suka. C'est olemba bino. Voilà, merci beaucoup Ronsan Ngoma. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, 2 personnes rapidement parce que tu es pratiquement à Souka. J'ai déjà parlé. Vous avez déjà parlé. Non, on a 2 personnes. On a 2 personnes. On a maman amie. Maman amie, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, maman amie. Je suis maman amie. On t'aime beaucoup, maman amie. Vous avez une maman respectée, respectable. Donc,
connasse wana oyo alobi ba n'importe quoi wana aa na ye mpe congolaise te mama aa na ye congolaise te aza na ye rwandaise aza na ye rwandaise donc tokosan charge na ye tokosan charge na ye en plus susu na mpe susu mbote na le grand mopao le quadre akora oyo ayemba ba l'homme de la rue oyo ayemba élégance oyo ayemba petit frère à Jésus oyo ayemba diva oyo ayemba donc nde so ofandi boye yo ndenge oza ntango tokabana baécouteur na biso toyoyaka chacho donc ata bato oyo basalaka neti balakisaki balingaki ete lokuta na bango bango tout bayokaka miziki ya quadre bango tout bayokaka miziki na ye omoni bango to bayokaka miziki na ye donc deux personnes kaka napesi mbote bango wana nasi misu natangaki bango dia na kati ya émission et tout et surtout félicitations à mon neveu Elvis Mbayo na Canada. Félicitations Elvis Mbayo na Canada. Auti sa classe nae. Félicitations aussi na Jordan Mbayo et à Béatrice Mbayo na Winnipeg na Canada. Félicitations à vous. Merci. Merci Nayo. Merci. Merci pe na petit frère Nangai Arnold. Oyo Azanangai. Je crois que Lelo Léopard au sein de plaisir. Voilà. Merci beaucoup à toi, Grand T, à la réalisation. Donc, c'était pour moi un réel plaisir de présenter pour vous cette émission. Mais abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Voilà. Je n'ai pas aussi oublié Dr Ben Saï. Okay. Dr Ben Saï na Djobour. Il y a la fierté des Congolais na Djobour. S'abonner à Exemple TV à la chaîne YouTube. Oui, fanati union sur la carte la terre les grands mopao. Vous s'abonner à Exemple TV. Vous s'abonner à Exemple TV. Vous fanatique union sur les grands mopao. Vous fanatique tout. Vous ligara tchatcho les quadra cora. Vous s'abonner à Exemple TV. Et vous continuez à soutenir artistes nabiso. Vous continuez à soutenir Yves nabiso. Pour voilà, donc courage à toi Koffi Olomide. Donc je sais que Zango ba maï mon pépé donc parce que Babambaraka Ralibanga na mangetela Koffi Olomide songa mbeli ba beta raliko fité. Donc nous tous nous sommes maman amis parce que Mututu a botama la maman et ça passe ba finga maman et surtout ben sanité ça va bien. Merci à toi Grand T, c'était un réel plaisir. Abonnez-vous surtout massivement Exemple TV. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour les remarques et les suggestions. Vous partagez l'émission, vous s'abonnez massivement. Quant à moi, je vous dis un grand merci et bye bye, portez-vous bien. Bon dimanche chez vous. Ciao. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire